Ale kumanga motema moto yaya. Kaka. Kinshasa, Nabiso, Kin et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. KNB. Kinshasa et l'équipe partout. Mbote bandeko balandi magazine KNB Kinshasa na biso. Kokamwa babaya misusu bakoma kokangela ba locataire na bango ba toilette na ba robinet bakino ba réagir. Pesa préavis naina koboya te bimisanga na ndako ya yo moko okomi na mbongo nana komi mabe selala balela na pesa préavis. Locataire aza esclave te. Soki locataire afuti mbongo na ye aza na droit ya toilette ya makambo nyonso na mai. Po afuta kango makambo nyonso asalaka mais eza bien te mpona comportement na. Te wana eza motema mabe eza motema mabe. Conseil nazopesa bango ifo batika ya mutu moko te abotama bayer mutu nyonso abandaka na locataire. Suka locataire ozwaka pe ndako. Bon wana ezali ki motema mabe presque mutu tango ofutela il faut aza à l'aise. Soki aza à l'aise te voimi na luka ndako place musu presque bakoki koza mal à l'aise te. Parce futa c'est normal akosalela mai na ndenge ti ndenge tolala akoki osala wese na ye ngonga nyoso ya lingi presque azofutela pande eza boumbu te. Faut aza à l'aise. Presque afuta mbongo na ye soki osolakisa de ya ba art ya bongo presque ya motema mabe ndenge ya lobi bana na ye ndenge ye père omona bana na ye c'est normal faut bazala à l'aise locataire aza moumbu te bakoki okanga te ezaka likambo ya tour so bayokani kote oyo asuka na semaine oyo mosusu azwi mais eza te mpona okanga toilette oyo empêche bato misusu eza bien te eza mpe na balocataire mosusu bazala bizeleli ya mabe. L'herbe locataire azokota epa na yo il faut yeba autaki wapi parce que faut totunaka awa yo ye auti wapi mususu auti place oyo bazaotoka mai na libulu mai ya libulu eza la compteur te akotoka na libulu à tout moment pe place avandi akobwaka mai ndenge alingi mais par contre muto oyo avandi oyo ayebi utilité ya robinet utilité ya compteur akoutiliser mai pe na modèle moko boye mpona koeviter excès ya ba facture ezala un peu exorbitant. Balekisi vraiment. Ba comme nos comportement mo ya mabe, balekisi vraiment faut l'état vraiment zo maison ya olobi ba kololo pa. Ba comme ba système moko ukanga ba mai. Donc comportement vraiment ba changer. Ba changer vraiment pour nga vraiment ba changer. Ba tika parce que bon pe bana ba un jour ba ko futela na mapango ya bato. Sauf que ça dit bah est-ce que bah c'est pas non bah c'est peut-être faut pas changer faut pas que comportement na bah changer vraiment Ba jeune qui nous a mingi ba koma ba message avec abréviation yango ba professeur ya français ba réagir sakana ikenge lokolo sana kosa bio sakana kasi longo moko na kosenga elio batelaka nzoto eza moko basomaka te basalisaka te na bamenisie po yosalisa elikenge bavo muleke yoyoyoyo chose mokeba amilengi mwasi kitoko sika loboko salite soso jamais koki kozokisa moto kasi pota ya bolingo ikenge ezokisaka mpe esuwaka yeba ozali mwana moto kindelanga mpasi habitude il y a des jeunes actuels c'est vrai il y a une communication entre bango principalement
bapréféraka koabrégé batexte na lolenge na bango selon un langage codé. Mais en tant que parent, na mona yango bizaleli moko, ça peut se justifier entre deux amis oyo bayokana kokoma ndenge wana na mokuse po téléphone mpe ezali kama outil moko ya moke utangi ozomona ke confusion ya batexto na ya tindaka ya koabrégé aye nango mpe na batexte neti ezokende bisika ya mosala ezokende na baautorité confusion wana eza mingi nde ezali parmi baconséquence ya bizaleli oyo okoma na batexto. Mpo na nga je ne soutiens pas ça. Entre amis ça peut se comprendre, mais ezali eloko moko te etikala habitude moko permanente ya moto. Ouais, il y a ma petite sœur qui me rédige des fois un message en Dengouana. Elle abrège souvent bah phrase nae. Bon, moi je trouve ça normal, c'est facilitant par rapport à d'autres personnes d'autres personnes qui ont du mal à paraphraser l'entièreté de la phrase, tu vois. Du jour au jour, ma camozo changé par rapport à l'évolution à mon kilinengezo kende, tu vois. Alors, évolution au monde, on peut dire que même sur le plan intellectuel, Batoupé, Banda un peu quoi abrécher Babylon comme chose pour faciliter aussi la tâche na bateau, peut-être on dit mal à paraphraser l'entièreté de la phrase. Bon, et là, on a le ce qui est intelligent, on comme appelle une abréviation, parce que vous voyez batté. Donc bateau ba comme en abrégé, baza pe maïeli, baza kutu maïeli makasi. Au lieu na comme mobimba, ils ont un temps, na comme B C P. Mouto aza intelligent à comprendre le on a commis directement. Mais ce qui est intelligent à voyer batté mouto a commis nini. Tout dépend du linguiste, hein, mais sinon généralement la grammaire c'est l'ensemble de règles qui codifient une langue. Hein? C'est ces règles-là que les agents de langue doivent utiliser pour parler correctement cette langue, l'écrire aussi. Et tout ça. Quand vous voyez l'ONU, on dit les Nations Unies, là il n'y a pas de problème au niveau de mots ou de noms comme tels. Mais seulement qu'au niveau de la langue parlée, surtout la langue écrite, il ne faut jamais abréger. Il faut écrire en toutes lettres. Tout ce que nous avons maintenant comme abréviation de texto, on est tenté de mutiler la langue. Hein? Et ça montre maintenant que les gens n'ont plus la maîtrise de cette langue-là, française. Dans le cours d'expression écrite, il est recommandé aux élèves d'écrire en toutes lettres. Les abréviations, oui, on peut les utiliser. Mais pas mutiler le mot dans les abréviations. Docteur Messia Laurent apesi ba cause ya miom. Nakoganga na mokilio obaeba ninyango oyeko melinga lelo olingo ya liboma more than just miom eza oyo tobenga na français une tumeur bénigne. C'est-à-dire na kati ya ba tumeur ba masse oyo ebimaka na nzoto eza na ba catégorie. Eza na tumeur bénigne oyo eza cancer te, puis eza na tumeur maligne oyo eza cancer. Alors myome eza classé parmi ba tumeur bénigne, c'est-à-dire eza cancer te. Eza kaka ba masse ebimaka na nzoto, mais on a remarqué d'autres cas oyo myome ebongwana ekomi cancer, ça existe aussi. Moi si nyonso akobela ngo. Et eza plus fréquent na race noire que na race blanche. Parce que selon ba étude, d'ailleurs eza na ba étude moko eza na kosala mikolo yo ba résultat na ngo bimena na niveau clinique universitaire, ba lingi toyeba pourquoi basi ya mwindo la race noire bazo développer plus ba myome que ba race blanche. Race noire basalaka ba myome ya minene minza. Mais la race blanche, même na bango ezalaka ya mike. C'est pourquoi même prise en charge et keseni par rapport à mindele na biso. Po mieux me botaka na kati ya matrice, oto bengi na français utérus. Bota na kati ya matrice wana. Matrice oyo ezomema mwana te, bato ba remarquer que yango mutu zo développer ma myome belé parce que memi mwana te, mais c'est faux.
ezala oyo ememi mwana ezala oyo ememi mwana te ekodévelopper bamiome na oyo ememi mwana te du fait que mwasi azobota peut-être bakoremarke te présence ya bamiome mwana du fait que ye azobota mais oyo azobota te lokola bamiome ezovimisa ye libumu kosala bacomplication peut-être rapidement on pose le diagnostic que non ye aza na bamiome. C'est pourquoi bato bakanisaka bongo attention avant bamama na biso akala bazala kolia babiloko oyo biso tozolia lelo te. Bamama na biso akala climat ezalaki ndenge moko te ndenge eza lelo. C'est pourquoi ozomona ke lelo alimentation na changement climatique fait que ba maladie ezala ko bima na batu ya mikolo et komo kita na ba âge plus jeune. C'est-à-dire une jeune fille 15-17 ans hormona a développé déjà tumeur na libelle, a développé déjà myome na matrice. Donc nous pensons, je n'ai pas des études faites là-dessus bien sûr, mais nous pensons que ces changements de l'environnement et de l'alimentation est beaucoup plus incriminé dans le développement de la maladie. La plupart ya bakinois bayebaka comment brosser les dents. Yango ba réagir pe docteur Makese Babi a expliqué ndenge nini ba brossaka nini. Pena bomba na lingaka yo awa na bimisi awa na ye mama e akae awa na kondizo to e mamango. Bon, normalement, mon na journée à Koyiko brosser 2 à 3 fois. Bon, on a lobby 2 à 3 fois. Parce que na tongo tango mutu ala muki obligatoire mutu yesengeli à brosser. Mutu so tango à brosser. Ezana batu mususu bazalaka na tango mususu na ba 12 heures à Koyiko soit repos. Alali mwa muke. Tango ala muki certainement il sengel pe aiba ko brosser. Première heure c'est 6 heures le la muki avo obima. Vous en doit brosser. Le liboso na nous pour brosser na nous. So brosser aussi c'est brosser. Après au sali comme si vous en poser au sala. Brosser mon obima après au bendi brosse na lole muna yo, au bendi on bien au chemai, au bendi au chemai, au brosser les sous. Après brosser pena do mon retika li sec, après au chasko mai arriver au boaki. Pour nous brosser minou, c'est trop simple, hein? Technique auto ça il a battu sur baebi va et vient ils ont m'abêté mais to déconseiller pourquoi parce que créer capé ba problème belé mais manière simple pour brosser peu facile pour permettre au long la saleté nyo so kombo la malamu ezanini monoko mutango yo afongo monoko na tongo azui brosse na ye arobanda na mbanga ya c'est tout comme na mbanga likolo hein ko brosser ndenge nini na mino c'est donc du rouge au blanc. Donc na musuni tina likolo amino akosala mouvement oyo akobrosser na lolenge oyo na ndenge akati akotombola boyi tango akosilisa awa akena ba face to benga ba face occlusale hein a brosser boyi même mouvement na au répondre ngo likolo okosala du haut vers le bas donc brosser likolo tina se akosala mouvement oyo après aniki ba face occlusale. Soka sisi konika ba face occlusale akangi akomi ko caresser mine. A caresser soko silisi okena lolemu fungoli obimisi lolemu libanda olongoli ba saleté nyo seza na lolemu. Donc wana ndezali lolenge nini okoiko brosser mine. Brossage eza na minute déterminée vraiment te. Okoiko brosser kaka malamu ko kombola malamu. Mais comme la malamu, c'est nos normes, ils ont de 3 à 5 minutes. Mais le timing est vraiment fixé. Il faut brosser 10 minutes, 20 minutes pour brosser malamu. Makambo on a expliqué, on a 3 minutes, on a 4 minutes, on a 5 minutes, ça dépend. Donc, nous sommes pendant 1 mois, nous sommes pendant 2 mois. Mais ils ont dépendre de type de brosse et de la qualité de brosse aux salés là. So comme déjà brosse à dents faisant la fibre la verticale. So comme la fibre comme là. Donc ça ne sert pas à utiliser, il faut changer tous. Donc c'est un peu ça. Botikolanda, médecin, dentiste, Ndenge, a expliqué comment il faut brosser et pendant combien de temps il faut brosser. Bisoka NB to conseiller bakinois que hygiène dentaire est très important pour nous éviter les maladies et les caries dentaires. Peut permettre
monoko na biso ebimisa solo bien tant ozo solo na batu Kinshasa et l'équipe partout. KNB elakisi bino lelo ndenge bana ya maternelle bazali ko préparer ba nativité à Noël. La fête de Noël, c'est la naissance de Jésus. L'école Nabiso, nous avons préparé activité culturelle pour la maternelle et vous allez le 21 décembre. Bana Nabiso ba osala ba récital, ba poème et puis Père Noël a koya comme d'habitude tout le monde en a école et belé a koya ko remettre ba cadeau na bana nyonso ya maternelle. Biso pe en école to sombeli bango ba biloko ke ba kolia ba komela pour fêter les kamalamu na mois au décembre. Donc, ce qui est côté classe à 8h30, tous aura temps il y a examen de 8h30 à 10h, bah ça les travaux na bango. De 10h à 11h30, voilà ce que tu comment préparer, ma comme d'habitude il y a fête. Tout ça la rappel crèche et puis bah na bazo ça la répétition à scénette et puis bazo ça la paix bah répétition à récitation na bango bah présenter jour il y a festivité ou jour la fête. Chaque fois, ceux qui ont eu comme on a fait il y a mois de décembre, avant tout qu'il y ait un congé à Noël, c'est ça l'organisation, de sorte que nous avons invité les parents 2 semaines avant, il y a un cadeau à Bananabango, à l'insu à Moine. Et alors, nous avons un jour où il est organisé avant que Banaba ait des vacances. Et ensuite, nous avons pris Oyo. Sali ba pourcentage à mine ya makasi lokola ba 90%. Ba sali nano ba récital à poème, ba seinette, ba chanson, ba ronde chantée et puis ba sali réjouissance, journée tobengo journée de partage pour avant ba kende na bandako. Binomo bonskola na ndenge ba madame ba expliquer, directeur peut expliquer comment bango bazo organiser ba fête ya Noël na école na bango biso to singa kaka na ba école mingi o ba sala ka ngo te bo continuer parce que bana mingi balingaka ko sepela na ba fête o pe na ba école ba sala ngo biso to encourager bino bo continuer toujours ko sala pona ko sepelisa bana na bino Kinshasa et l'équipe partout. Cheikh Famba, imam principal ya mosquée ya Isoki na commune ya Kinshasa, alobeli pona nini na islam mwasi il faut se voiler. Baytullahi qad halla biwadiha faj'alaha lid-dunya unwana lid-dunya unwana ya la Bible est allée recommander moi si à se voiler même na 4 na Coran nzambe atindi basi ba se voiler recommandation to kuti yango na 59e éthique na 59e verset il y a 33e chapitre ya Coran au babengi yango chapitre à l'équalisé 33e chapitre à Saint Coran na verset 59 nzambe alobi boye ô prophète dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes croyantes de se couvrir par leur grand voile. C'est pour elles le moyen le plus indiqué pour se faire connaître et éviter ainsi d'être offensé. Allah est pardonneur et miséricordieux. Bilamba wana akolata ya komisipa ezali moyen moko indiqué pour à se faire reconnaître identité na ye eye bana catégorie na ye eye bana basi oyo bazali ko batela dignité na bango bazali ko batela donc personnalité na bango bazali basi ya balabala te bazali mabata rouge te ou bien bachelte mais plutôt bazali
basi moko respectable oyo esengeli bato ba respecter bango. Soki par exemple na bureau ozali na membre ya famille oza obligé te olat, mais soki mopaya ye à ce moment là il faut que zipa ba charme na yo azana droit ya komona ba charme na yo. Festival Talo Moké du 22 décembre au 2 janvier 2016 na Maisha Park. Exposition Mounene et Kosala Makuna. Bosa ba détail na élément Bonanaya Elengi Nabasolde avec le festival Talo Moké. Ne soyez pas pressés d'aller acheter ailleurs beaucoup plus cher. Le festival Talo Moké vous donne rendez-vous du 22 décembre jusqu'au 2 janvier 2016. Venez profiter de meilleurs soldes de fin d'année à l'industrie culturelle Maïcha en face de l'hôtel du gouvernement. Nous vous invitons à exposer vos produits vestimentaires, agroalimentaires, téléphones, consommables informatiques, meubles et autres. La boutique Balobi, Nyoso et Kende. Yo, soit tout. L'entrée est gratuite pour tout le monde. Pour exposer, c'est tout très facile. Présentez-vous à l'industrie culturelle Maïcha. Appelez au 085 42 36 561 081 48 26 714. Festival Talo Moké, Nyoso et Kende. Yo, soit tout. Buka Kingo elongo na KNB. Tinda ba photo na bino en mode selfie kanga photo Seka Moké Buka Kingo tinda yango na page Facebook Kinshasa na biso KNB. KNB. Photo. Tout Seka Moké. Buka Kingo. Écoute idée. Écoute idée. Écoute idée. Écoute idée. Écoute idée. Maman m'a passé à Izebola. Écoutez, c'est le maître du Gololele. Mama mutuna mutu aluka ndenge ya kobine. Mama mutuna mutu aluka zambe na ye. Mama mutuna mutu aluka wapi mopawe. Mama mutuna mutu aluka ndenge ya kobine. Ndenge Bakinois balandaki match ya tout puissant Mazembe o ebetamaki na Japon contre Hiroshima. Alors avant la présentation, mes chers amis, nakotuna bino, est-ce que soki bale et toboki, est-ce que batekaka terrain? Mais jamais bakoki koteka jamais terrain. Est-ce que soki ba fanatique ya Imana, Vita, Lupopo, Mazembe, Milima bakangi bale na kana bango, est-ce que match est Mazembe yemoko a JCB, la JCB, biso na Vita, tolobike akomona pe Neymar te. Coaching à l'Eloza Mapé. De la part, il y a un entraîneur à Mazembe, Patrice Cateran, de recevoir Busso Makasi. Moi, je suis supporter il y a Renaissance, mais aux Amaramamboka, il y a Mazembe, il y a Okumsa Mazembe, il y a FC Renaissance du Congo. Mais il y a Marambo Yamboka, il y a Okumsa, soutenir Mazembe. Mais là, quand il y a Rabato Vita, on va soutenir Mazembe pour l'équipe pour une équipe Yamboka, mais on va préférer nier na bango Mazembe. Il y a quand il y a vraiment Makasi. Tozana début à balle, au monde n'est pas les bandaki. Ça c'est un grand club, Mazembe Azana tout. Azana ba joueur va capable de deuxième mi-temps va renverser le match. Parce que Mazembe par rapport à va jouer, il n'y a pas de problème. Même 45 minutes, il y a premier mi-temps, va jouer avantage, il n'y a pas de problème. Deuxième mi-temps, nous allons faire de tout pour que tu gagnes le match. Voilà, l'équipe est en forme maintenant, l'équipe est en forme, et ça le football. Il y a un vainqueur, il y a un vaincu. Mais seulement, ils ont l'occasion pour Nabisoto, mais Kobongisa et si que ça y est, au moins de pour Nabiso, c'est comme si l'Afrique n'aime pas poli. Mais vu que tu as un classement, je crois, il y a un match, il y a entre Rivière et vainqueur Nabiso. Donc le seul effort était de couper seulement le coup, il y a continent. Parce que tu as localisé sujet Mazembe. Mazembe qui représente l'Afrique. Il y a polémique à la Congolaise. Toi, au-delà à Bloana. On a 5 trophées, ça fait 5 pour l'Afrique. Donc il y a de quoi être comme sûr que l'équipe devrait tirer des leçons. On a sorti à tous aux ambigus et marcher bien.
parce que la dernière sortie, nous sommes dans la finale. Donc on a l'honneur d'être en cette compétition, il y a mondial, il y a club champion. Bon, tu Golanda, Nengani Bakinois balandaki match na croisement ya venu du stade Oshwena Matongé na commune ya Kalamu mais ya kokamo ezaka ke Bakinois ebele basepeli na élimination ya Mazembe or eza équipe ya RDC biso na KNB to kopesaka atoli eza Mazembe eza 20 club eza la Daring nyonso eza ba équipe ya RDC ceux qui ezobeta à l'étranger Bakinois to ba Congolais to ba ko soutenir yango po ezo ça la fierté ya mboka na biso kin et l'équipe partout. Blanchard Mosaka a lobeli importance ya parolier pembeni ya musicien. Ah ouais. Iva Mompala baoyo balingaka koyoka maloba. Baoka maloba. Parolier ça aide du mémoire et artiste oyo akutoire ba parolier te à moins que mo za la parolier matara yemo pas za parolier alors ça ba overdose de ba artiste médecin traiteur moi n'était alors ka pese ba kisinyo so tengela kelasi pour mon abiga no ki ko boma mwana alors artiste voilà na parolier aide mémoire na ndenga mukete pour yeza na kaka a utiliser belle voix na même so pese mélodie na parole il y a aussi la mélodie mais artiste a aussi la mélodie mais parole pour nous dire les kuba il y a un moment lelo artiste mingi qu'on néglige ba parolier lelo donc comme le phénomène générique pourquoi il y a madoya na onzembuté oka bidenda denda ezanzembuté oyoka ne affaire rando ezanzembuté oka kata fumbwa ezanzembuté oka nga photo ezanzembuté o netini kata fumbwa ezanzembuté donc lelo so tali lelo le to commis babjek oka tapa robino bablo masa sala bazakala tout ça ba générique yam to comme ça la succès na album manque il y a ba parolier na ba tozi ko utiliser ba parolier il faut utiliser parolier papa Chira Yohane Soni t'expliquera bien que à travers un ba parolier il faut travailler na parolier Jackson prêtre ba prêtre à travers na parolier soko za na parolier te yo moko za parolier ba vérité dia mi sitam so na tina za na parolier penati ba c'est grave ça pena ça qui peut film na et puis générique mais azape kaka na besoin parler ala na be fina nga bayilo lo ba ke yeza parler na parler OK mais ce que titi okoma na monotonie parler zo mona makamu différent na yo pa yo maloba nezo suka yazo azana continuité na yo netinga na na grâce na za parolier na sala raté na sala na mutene orchestre na sotel banze mu orchestre pebele bazana ba mo bloko na nga moko papa tabule grand parolier grand chanteur mettant avant kufa to mo bebe ba pese banze même papa lutumba bana ba plan pe mususu so tali po tuni ebse partenaire na zo pas nanyo mutaza complémentaire okosa na idée yo moko tene bisango bogis soko titeti osaka banzembu yo moko kaka e baneti suka osa monotonie ko tout rater le mot parole azali pas maloba ya bato normal suki ya parole bandi ti pas parole suki ya nzambe bandi yo ko zo bul ne mona parole te Sarah Moussa, artiste comédienne oyo abunga na télé depuis 3 ans, lelo a annoncé retour sur scène à micro ya KNB. Chérie, regarde, elle m'a dit qu'elle a grandi. Chérie, écoute-moi d'abord. Oh, il y a des passions, na monangai pona dinga maman. Une des meilleures nuits de ma vie, sans te mentir. Bien sûr, à tes côtés. N'importe quoi. Dans ça, moi 2 ans ou 3 ans, si je ne me trompe pas, dans les cas sur la chaîne Nabiso local AWT, depuis 2013. Disparition na mingi dû na financement hein, ba transport ba comédien et tout bon le eza musala tozana biso na ba soutien te on le fait par passion eza musala na biso bon c'est bon monani to sali bon pour le moment ndengo kuti biso toza vraiment na kati ya mabongisi na tozui contacter que poto zwa ba so tu as vu tout long là na difficulté financière oh biso soto yebinde musala aresa mamboka na biso sikoyo to yoko bakisa isusu ba technicien na biso bon to pesa bango to ou bien ite to yebi pété kindumba na musala eleki bango bon ba yebi tout ça la musala bien et c'est pesa bango
tozo promettre bango kaka kosepelisa bango na mosala bayebeli biso et puis na bao batuna tunanga mama Sarah zonga ça nazoyebisa bango na profiter na nzela ya KNB na yebisa bango que non donc bientôt ba revoir maman Sarah na banda kuna bango nde tokotaka sans frapper sans être invité ba omona biso donc ba kosepela contact na biso ezali 039 15 25 27 039 15 25 27 ou 89 89 30 615. Kinshasa a vu l'équipe partout, hein? Kinshasa c'est l'équipe partout. Merci na attention bo accorda ki na magazine na bino KNB Kinshasa na biso pe meilleur vœu na bino ba fidèle ya magazine auto kutani lobi botika toujours connecté branché scotché na magazine na bino KNB. Ale kumanga motema moto yaya